La vérité comme il est soumou. Et sa vérité, tes biloba loba et des mages, tout excès nuit. Bimisa ba vérité ya gola ba neko loba na télé. Est-ce ezama beto malamu. Oui, biso ba yo ki so ata solo ya bolo ko ata jour moko. O comprendre que bablom sous ça la rabere. Nye pina ya ki pina ke note belle vie azapina nani lesbienne. Likambo nini yango elekana kimpesi yango ndi mte botisi makambo pasi. Likambo kipesi yana fo verfu yango pe bien ngapi na ko clair. Mawa ya nini yanga ndeko? Mawa ezali pasi, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Ye bien go la flasher ba mambo kimpesi yango mte botisi makambo. Yesu ko bango ba bika eza danger ba obimisa. Sikoyo bon na ebité mon ami to solution komika renine. Ezaka to senga ya belle vie pardon. Allez bisa motema asani abi mse gola mawe 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 ya mama tana na comment sentir ki bon mama eza société na motema basi na basi ya ki bon mama ndenge zo sala te bon faut comprendre pour ki bo papa pezaki kati na bango na tango molai mawe 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 Mawa ya nini yanga ndeko? Mawa ezali pasi, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Conséquences yango ya nani? Conséquences ezali ke ndeko na biso gola. Hey! A minute oyo azoli avungule. Tika koloba boye. Esalami bongo. Koloba vérité comme il est soumou. Eza vérité teza biloba loba et des mages, tout excès nuit. Na ndenge nini soki mutu koloba vérité? Tiens, yaza na ba preuve tangible. Vérité blessaka batu ya. Respect, il faut la siko imposer na Kisasa pour na théâtre ya Kisasa. Tolobaki mawe. Et voilà, merci beaucoup babonné na biso, ça fait beaucoup de temps. Bomona ki biso lisusuté, bo mituni prophète na molimoli na yebake wapi. Ezalaki kaka ndenge tolobaka makambo ya tekniki esengaka kaka tokende nango lolenge esengaki tokende yango tokosenga ba partenaire parce que tozaka biso moko vraiment toko forcer biso moko esengi ba partenaire baya basunga biso parce que tozwaki tambo et tozwaki bampagne belé par rapport à tobongisa musala nzamba za malamu asungi biso tobongisi awa toyembi déjà mawe boyeba déjà mawe linge kota po déjà tozongeli makambu na biso voilà bolukaki biso biso toye. Merci beaucoup à Maman Dima, Maman Maria Béton à Béton. Merci à beaucoup à mon vieux Honoré Mwanza Passeport Rouge. Venazela qui obeta nzete na makambu oyo. Venazela qui obeta nzete na makambu. Totiki biso boneni. Esenga tokati sa mayo rapide. Mon vieux Honoré Mwanza. Loba liloba moko. Talaka ba petit no boulot yango. Yanga ndeko. Merci de Christ Chibango et Yokani loba mi partout pour analyse oyo on sala ke ba fano balinga wa théâtre bazala nourri bien na biso neka de Christ Chibango te ko loba tozo mo promo ya technique et ka ba caprice blo nga technique bo simba bo en tout cas tozo fonctionner le roi na ma ya bougie quoi danger to fonctionner na ma na biso moko donc ça lettra moi ja mais bateau va mité mamalam voilà bon ça que va soutenir biso pour makambo que les sous bien sous nenge bon balingaka voilà on a pesca mote et pas ya le boss Robbie Visor na pesimbote et pas ya papa Franck Bukasa na pesimbote et pas ya boss Modogo Visor et puis on a souhaité bon retour au pays à les boss José Ngandou. Mon il y a José Ngandou déjà yeboé donc il a la siro que marambeza bien donc bon retour au pays Kouloutou Mabélé à Bassel très donc ça li sous bien de tous en la carte Mboka et puis te souhaiter son joyeux anniversaire à tout pour ça j'étais me leader ya peme
Mutako contrôler Angola. Donc Mbotama Elamu. Babota makakaka. Le tout puissant Mbotama Elamu. Kulo Tolia Mela. Ata toko tout en abisso mais oh le gens bébé. Donc joyeux anniversaire na yo. Et puis joyeux anniversaire Soussou. Na Jenny, le pâtre de la presse. Voilà. En tout cas que du bonheur ma sœur, to sepela no makas to là au fort. Joyeux anniversaire Jenny. Et puis en plus, joyeux anniversaire Lissoussou. Eh papa, na Roger Kumbu Obama Makamunioso. Oh, directeur à logistique. Joyeux anniversaire Roger Kumbu. Aïe. Donc qui ça ça ko inda tu on ramène les informations. Il ne ko inda ni ici. Yagola en tout cas ba courage aux soldats. Voilà. Aux tenika la peine na yo et na cadre ya musala. Ya peine na ngweni. Voilà ils ont des avantages là. Ouais, bah bien on risque à métier. Papa, ko se raté muninga ali avungule. Moni oza les olati nzambala. Yo ba même tout ça là. Oh qui ça c'est hindi po bi yo ki ça ça te. O ngana ke ki chata ka mingte. Ah bon? OK. Mama di mama nga sanga transfert na kin. Ah, aye ningisa mwa na sistema ya kina nzambala oido. Yaya, okala ya gola lolenge nini bakangisi ye. Est-ce ba propos ya gola atenaki na émission na ye. Ko bimisa ba vérité ya gola baneko loba na télé. Est-ce ezama beto malamu. Oyo biso ba yo kiso ata solo ya bolo ko ata jour moko. O comprendre que bablom sous sala ka berere. Yango photo discipline na munoko na biso. Munoko sa mutomtaza munoko na ye baka ndinga osalela ngo. Si. Sikoyo yagola kendaki neti mwa musika lisukoleka. Musika nini? Omoni ça dit ça nango bien otake mutu yo analyste za na comédien ti. Za analyste. Tango yo siko osala analyse na yo take boulot na oti. Il faut osala na ba preuve. Ya ba propos oyo zo bimisa na télévision. Ye pina ya kipina ke note belle vie aza pina nani lesbienne. Yo za na ba preuve que belle vie kandi. Bon on est à finir. Obi? On est à finir. Oh, ils ont géré. Ah papa. Ça dit tant que ça mninga déjà kaza lesbienne, ça au fait gérer au finga yaza comme homosexuel. A finir ça papa. Ils ont géré. Oh. Qui lesbienne ils ont géré. Ils ont géré. Ils ont géré nandé. Yo so na bengo PD aux ont géré. On géré nandé. On so qualifier ngelo mobo OK, penga mo concerne bikina na muta. Qualification des années. Ils ont géré. Qualification tant on n'a pas pris. Yo selon yo qualification yo qualifier nga ne loko nga na zana nga. Tala ngai na yo kaka non te bat baloba ke noté. Tantine belle vie kandi aza ceux lesbiennes et tout on a bisoni na plateau. Je n'ai pas des épreuves. Si on a quoi confirmer que non belle vie kandi aza lele. Vous comprenez? Faut faire attention. Il y a Tchamuninga mno musapi boyeke ozandoki. Parce que loko pe na raisonner. Alors on a bino ensemble. Et loko était plus loin ezaki likambo kimpesi. Et loko souleva ki makambo kimpesi ya modéro. Ya wana mtu pena po ya modéro pa vanda ki silence mais ya modéro tonga bimi sortie médiatique ya modéro ne mute gravissé comme makambo. Kasi ça randeni ezaki moni soki moteme tondi monoko funga makaya moko. La bêtise, nous sommes tolérés. Et comme on a point mon bout, maintenant trop, c'est trop. Trop réaction au belle vie candidat Salamon qui est trop, c'est trop. La vie seule mon robot et la vie, personnalité, na identité. Et ça il a mis balé bat bagardara. Ce qu'on a personnalité au belle vie à Zanongo, na identité au belle vie après c'est mission dans mon bateau comprendre qu'il y a belle vie candidat na Congo de la République na biso ako linga te mo kazo protéger ngo batu mususu baya ko déranger yango tanga simba qui peut-être identité pour sa star abandon ko négliger non tant comme so na niveau simba personnalité aux actions que kandi azamutu il faut faire voir que non tolérer bêtise tina point haute. Parce que les kamuni na ngoleka na kimpesi ya ngone mte botisi makambo parce que likambo kimpesi yana fo vers fou yango pe bien ngab na ko clair. Ngai na ko éclaircir na ko éclaircir ngote parce que je n'étais pas. Et puis bango mona ba bimission non ba fungolongo bien pour faciliter biso. Eh yandi mi vérité kimpesi bango ba biso. Te e bima.
Il y a la flashé ma maman qui me pèse, il y a un petit peu de temps. C'est ce que je dit que c'est danger par obéissance. Si bon, on a évité. Mon ami, tu solution comme ça, Renine. Ils ont été 5 à Belleville, pardon. Allez, Missa Motema. Asani. Ah, Missa Gola. Ah! Il y a la Camille Tabimane. Oh, yo to bimise. Yo était d'accord, il a gagné au film Bizazous. Dala, ya mamu yo 5 à Kandi Belleville. Ah. Eh, yagola bima. Nga no senga na nga. Belleville Kandi. Ah. Mama ya Bela. Na yebike pour le charisme nao, il y a des Congolais qui étaient comme hypocrites. Pour le charisme nao. Pour le silence nao. Yo non la non non aussi. Pour le silence nao, ba te bele ba interpréter ngo ba mono rendre tout ça naïf. OK, ce n'est pas le cas. Ngana sengi malgré que arrêté église de famille beauté qui ça va te baler canara au confirmer la famille les misa pena motema vous avez la mère on a famille belé vous en a ta famille libota au comment la famille libota on a nyon césar libota na au comment la famille libota ko na no ba polémique te que non peut-être batumso so faut ba intervenir et maloka ta ça que ba batinda ga est nini et que na ba ndenge morobo pour na respect ya comme on a valeur na yo. Moi je vous demande d'état que votre frère ceux qui m'ont aidé à retirer le dossier pour ne pas soit année liberté de continuer ça mais bien sûr on a vu que t'es parce que les conséquences corrigent mieux. Là c'est ngelier. Qu'est-ce que ta famille liberté on sait. Et naza ta famille liberté naza baku kité naza douceur té. Mais ça va douceur bazali ba. Yagola courage toujours on est ensemble tu dis que no biso to akabatu état d'esprit. L'état d'esprit est à comment il y a ça la souka les fait go là la prison il m'a état d'esprit yo ça na bolo quoi na bien yo tango lo bien wa nga lo de lo moté parce que nga ka flasher kaka et comme ah OK yo lendi c'est go là lendi c'est Esika zali après ça panique boy esika zali après ça passe on a raison ya olendi sai gola ya gola en tout cas na cha ya gola parce que toza na biso no so ba artiste to ba nini mais facteur âge donc respect il faut ça l'imposer quand même ya gola en tout cas eza ozo subi peine ya musala oyo pona ya gola donc ça dit on rectifier ba blom tout temps obima po et que ne pira ya gola état d'esprit état d'esprit toujours on est fort et tu tires toujours fort. Merci. Il y a que non de retour ya gola il est très très fort. Parce que la vérité est comme malisusu. Il t'envoie qui pèse oyo. Naza simanae. C'est un bagarre à lobi loba. Nani aza simaya gola. O koza simani ya gola sala analyste nene aza analyste. Ana ba simanae yozo assuré que non nazo assuré état d'esprit. Ah état d'esprit. Aza un esprit quand même par rapport à dingue. Acha ba société pour arroser ABC la bolo. Arroser société ya gola bimanae. Tolobite ka. Eloko sali ndeni. Eza ba vérité ba bazui panique nango. Bato alinga vérité te. Yo ce qu'on m'a condamné mutalo ba toute vérité n'est pas bon à dire soba. On m'a condamné nzambalola. Et puis ça m'a bête ko ba vérité. Voilà. Mais comment ma bé tango contrôler place à la vérité ngote. Quand tu as la 7e bagarre à Bimi, 7e bagarre courage toujours ba acte salami par rapport à Teresa par rapport à Gola. J'ai mon matin na comment sentir que bon maman ils a société na mutema basi na basia ki bon maman ndenge zo salate bon faut comprendre pour ki bon papa pesa ki kat na bango na tango molai nzambalola yo nani mbola tala nimbola te limbola ya ngandego voilà ki bon papa umela ki kat na bango nani ki bon papa umela ki kat na biboyi yo tuni ngai nzambalo qui vous papé ou mêler la carte dans le sens quoi dans le sens que au monitant au baza baba si baba ça ba commune combo ba mona sous valeur ya papa te bien que bango ba sala la ba géo ba papa ba sala ba pour au sala entre bango na bango comment l'esprit sous voilà ça comprendre au mona que non moi mobali mo bo chape mama koki na ye
ozo kwala ye oyo kela yo kinene basoni obo yo rozolene tizemi obo ya kubala yo parce que yo kombo ezana le succès ezana nous obo ça péta peso ça ni ezoleka c'est-à-dire esprit wana yanga na star nga na artiste mutu mota ko bangisa nga abosani kaza momi voilà ba comme esprit ya banoko voilà yango moni mawe ça nini elongwe kiboma mesa nini elongwe et comme il qui star ke oba mbali ba osala nga pe na osala nini na osala o mambala soma mutuka nga pe mwa nga pe na payer pe na payer parler na nga pe na voyager na ndenge na nga voyager na ndenge na nga pe na beng sama ba ya tournage na nga ba pe tournage na nga ba bloko wana tout parce que pono comment ba poussa pene no so fo ba no beti no ba calcul est-ce que azanani ana komo ya bimeli wapi asala ka nini pour représenter ça dit faut appeler normalement boy ba spema belé pour correspondre pour ya za lokola oya ba no rebelé ba la ba ville ba balaka c'est to pesa ya si la félicitations merci obi to pesa ya si la félicitations nanini ya si la ayeko pesa biso valeur obi histoire ya Abraham na Sarah Sarah a robota la agine. Yo ça pino musala nzabe. Papa nalobi likambo mususu. Okembe likambo mususu. Yo na biboy. Na tunanga nalobi na yo kaka. Oui. Yo pesi là, merci parce que otoloba likambo ya bien awa. Voilà. Et tant que artiste, et tant que star, va présenter yo, à présenter bateau. Mutu moko noko moko yo biso combien de noko oyo bazana sila présenter bango te kasi to pas saper na oyo sko ya sila oyo a présenter biso to pese sko tia yo comme na niveau ya présenter c'est-à-dire atali pena boy na ba boy par rapport et puis noko ngo ndenge na omona ndenge bongo za rwandet ba alo rwandet ba alo rwandet ba banane ba benga wanani ba Cabo Verdiano c'est-à-dire on profiter pe na ninga ba artiste ba ta intérêt asali ba paramètres na vie mutnya sote am intérêt artiste te kana keno na vie mutnya sote ba sala merci mais pour na ba valeur peut-être ya moi si toto ndara nzambe parce que ni ko loba ete ke non elo monte za trop tard et pas nzambe voilà nzamba sala makamuna na ye nga o na ko loba saka ce que ça dit ma pour na ba base voilà en tout cas bon nzambe ka mutaibini na osana bango mais soki eza pena ki ya veri que si la bisalo beka mpomba scène voilà nzamba sungiye apesi muto ya convaincre motema na ye voilà que asalela ya PCP valeur ya kibomosi en tout cas on a jeté ba faire et puis félicitations déjà parce qu'on a bateau bazolo ba cotisation polémique et pas na polémique on ba cotisation na ndeni ah polémique on ba cotisation na ndeni oh non mobali wana bongite pona ya sila faza na mobala ndeni ono ya sila akindeni akeka ko luka belge moko boye yona ebisio boye au moins so ezaka za belge te so bozata japonais moko boye oyo azaka tango mosusu azaka pousse na Japon so aye na Kisasa eza na comédien moko te oyo olinga oboya ye aza na la te. Ça veut dire que non, bah Congolais bah complexé à peau. Bah complexé à peau. Toi tu t'imagines que non tant sous chinois moi zo gifler Congolais mais bah policiers sont mais faut pas cadrer chinois. Ils a participé mawa. Bah non bah complexé à peau donc ils a pas si que ils a la mundele mo papa mundele ça extraordinaire. Na la grand frère na mo boye. Alors mundele ya fisco grand frère nanga pena ya mwana papa kulut nanga ya fisco shimba na pesi mbote siko zali a mundele à l'époque je me souviens soka yepa na biso au monde ba tout ba komi crier mundele yepa na bango grand frère bali mundele à l'époque il fait la biso dans sa cop nini a on était ba pondu that's ko mundele le kana donc poto ça na complexe voilà ya peau d'abord yanga ndeko to leka plus rapide loko to kozangisa onte parce que tozana mboka oyo par rapport ya réaction mo to salama awa to tiko perdre ya biso ndeko
o bauti ko boma ko beta na façon moko que non mawana mitema ezate ouais et sali pasi to koke ko lekisa boete ne mission ça que to lobela likambo vraiment liwa ya Mogumba Meli Caleb Nzinga et sali biso pasi biso nyonso eza liwa moko prématuré c'est la mort prématurée on ne s'attendait pas que et koke ko koma bongo voilà c'est-à-dire diable a sali de toutes les façons que ba humilier Moussali Naye, Moussali Nzambe, voilà. Frère Nabiso Caleb. En tout cas, na minute où le gospel mobimba Angola, badorateur nyonso toza ko lela. En tout cas, bazoki sibiso. Bon, justice o tozo senga justice tozo senga bata mokilité mais Nzambe ye moko asa justice naye parce que moni ngailo e kamusinga zani au point que et puis muto aganga ki moyibi wana eza mama ya mwana mwasi wana jeune fille wana aganga moyibi yena mwana na ye siko tala niveau makamtuto loba awa mawa eza eksili na mitema ba mama ti ba obeta ye pino monu que non akomo za bakuya makasi pourquoi ne pas venir que ya loba que non azana ya moyibi te bozela na botikala boya ko boma ye tobo stika inde bobeti boto zela la police ça c'est quel esprit en plus ata maman wana te ata maman wana maman bazalaki wana bamingongo to bande ko yoka wana nous saka libati wa saka pona nina ta moko tazaki mo pour te dire que na moka oyo papa ata to kolia to komela ata to ko loba portugais tina sima di kos yeba que moi différence morizala entre ba congolais na ba angolais conception ou eza logique ya vie tout ça ba peuple nomade biso en Afrique totanga histoire ça ba peuple nomade nous non sur kenda koluke sika koza la bien voilà ça dit le quoi ta ba peuple nomade faut tous en abolingo pour biso to ba noir to ba indo faut y bango que étranger nyonso ozo vivre libanda ya mboka na ye Nzambe ya pambola kaye kaka voilà oyebi kazo vivre libanda ya mabele na ye c'est-à-dire yo mona mboka surtout ceux qui osana mayele te bozaka na différence ya bozui voilà poye libota na yeze musika ye pa ye objectif la pona ye que non Nzambe pambola mona na biso pesa bima sika sali c'est-à-dire yo mona mboka soko profiter la bétilité ou profiter la formation te oza courageux te okokoma motema mabe contre ba étranger au bazoya kosala esika bino bozali voilà surtout pour ce oyebi Nzambe te yango ezaka ndeko na biso est-ce que yo senga nyongo eza problème et puis babomi likolo ya mbongo na ye moko il faut que ndeko pesa na service ya musala compagnie esika ya sala donc elo na kolo baka pona makambo ezaka molimo ya ndeko na biso epe manakimia Nzamba kanisela ye na nyonso ya saleli na gospel na Angola et en plus ye moko apesa etumbu na bandeko oyo bamatisaki loboko ata oya bambaki libanga ya munene te ata bambaki ka almond zete mobo ya mukie kaka ata yaki abetika mbata Nzambe ye moko prendre soin kotala attitude oyo esalami makambo ndenge esami nakepi lwe nalandi to avenir babomeli ye eza pas même plus loin na place à Vandaka. Parce que nous, étant que des analystes, nous devons savoir comment on a qu'ils ont envoûtement. Si batona nyo soto ba obetayi. Mutu moko ta reconnaître que non yenda za boyaza moyibité. En plus, Azamuto Yembaka, Achaka Bafichi, par-ci par-là. Voilà. En plus, il y a un concert 3 mois passés. Quelque part, à côté de Bangwana, les sous. En plus, Moutapé, ça va paraître photo, Batignon, surtout, faut bailler, même la jeune garçon, il faut bailler, bailler. On a toutes les personnes au Babimi, oh, ya. Ata Moutouma, qu'on reconnaît. Mon pépé envoûtement, mon Christo, Akoufaliwa, ya Sony Boye, vraiment. Nous allons permettre de nous tika batouana te. Kota la batiti de bande kona biso ya l'église par-ci par-là bazui relève ya ko tambola na venir na ko sala ba déclaration et pas na yo monyango ndenge. Bon, faire des déclarations c'est bon. Mais
pour ça la réclamation et déclaration dans le ligne peut-être bon sous bazo ça il a on les a à la montée ça peut la montée bon na ba ndokipe na ba profiter pe na profiter na mamoana si bazo sakali sous que na sens que ba ça ba déclaration ba le la nzambe anoki abetsa kaki na libota oyo to na bato ba provoquer liwa ndeko voilà mais ba commencer ba déclaration le quoi ndeti ba maman oyo ba mbiku di banini donc ce n'est pas bon quoi pour tout ça là ba le quoi ba Christophe tout ça makambo eza pour mama na kati ya biblia. Ça va, merci beaucoup. Yabiso ndeko molimo nepe manakimia, on est ensemble. Tokokai kolekisa analyse ote sans que to lobela likambu oyo et ça là qui biso passer parce que tu as choqué tant que biso pe toza bato to uta musika toza ba peuple normal di to ko sa dere na kata mboka o komona makambo ezo kokomela biso ezo sala biso passer. Yanga ndeko un mot par rapport ya analyse pe bambote. En tout cas, merci Nabandeko Nyoso Balandi Biso, merci Nabino vraiment. Et c'est mon abiso ya koyeba ete bozala wana botala rabiso, bo s'abonner na Rose News TV, bo s'abonner na Mesriel Télévision. C'est-à-dire manière moko eza facile ya ko soutenir biso, eza pende bo s'abonner chaque jour bongo, bozo commenter, bozo aimer, bozo partager et surtout beaucoup commenter pour na koyebisa biso te papa to sepelaka na bino mais esika boye bobongisa boki na nango bongo te monte ezo sala mabe ba remarque on a des ça que to améliorer pour to déranger bino te to ko déranger même ata ba artiste mais bino faut bozala ka nesengo pour to yela bino ba éclaircissement ya makambo ezo sala mo ezo connaître ba tu valeur na pesi ba mbote bongo epa ya boss bionique ibanda Zéphérine Ibanda, Bobios Bionique Ibanda, Arnaud Pakekebe, Marakana, Bambote Nayo, Donami Miflore, Kuzituka, la pesio Bambote Siko Zoami, la pesio Bambote Bongo, et pas ya Galvanine Nongala. Galvanine Nongala Bambote, et puis la pesio Bambote pas héritier, Ndombele, fils ya papa, héritier Ndombele, fils ya papa. La pesio Bambote sous c'est pas ya mon ami Jean Pinzazi, 3 fois boss. Jean Pinzazi 3 fois boss. Malgré tout, Jean Pinzazi 3 fois boss. À ce qui s'y wana Jibazi Jordan Bata kilo ya mboka filière de connaissance. Donc yo chiamo. Voilà, merci beaucoup à Maman Dima Maria Fina, merci beaucoup maman pour la confiance aux opé sabiso to kumbela idéologie. Merci beaucoup ya Movie Honoré Mwanza passeport où je vais. Non, c'est la rende te sur live. Tozi la penataka toka trouver ça la tout ça la ça a bien fort ça la ba petino bazala Movie Honoré Mwanza toza la besoin na yo plateau to na besoin na yo et ça biso bien. Merci beaucoup na abonné na biso surtout na confiance sur boza ko pesa biso parce que boza wana tout le temps bozo landa ba analyse oyo ezo sala biso bien biso toloba mingi te musala nde mingi so na komia wa na yaka ka mupanza pona koloba yo nayi yokuna webaki ya le kabino ne bacha tembe kwani na ebite kimuté ya mabeka la poso chip na ye na Laetitia Vita o comprendre que Laetitia le carré ne bon pe ba yebi Alicia le kabango ozomona mabe sikoyo na bango yango wana voilà